Osez sur 3 mois, donc après 9 mois, nous reconfirmer. Osez sur 3 mois, donc après 9 mois, nous reconfirmer. Moutouazana sida, toazana sidate. N'enga moko mari de nuit, to femme de nuit. Soit dans la carte nanzoto na yo. À côté na libal na bino. Boko mona ena numbala. Grâce tant on a cambié azaki une étoile wana. Étoile ya libala. Étoile ya libala. Ezalaki. Et puis étoile ya récite ezalaki. Et puis azalaki mutu moko bazo sepanaye avec facilité na mosala nzamba bane ko sala. Ngana prophétiser pour na maman Karine Mokonzi. Maman Karine Mokonzi aza n'importe qui te na monde de presse. Na simanaye abendi batebele. Et puis azali étoile na monde des médias na monde de presse. Église tant oza mosika ne okoyeba ko pratiquer yango. En tout cas na kamwe na zo kaka na ba réseaux sociaux que non o aza soki lesbienne biloko nyonso wana. Ozomona mari de nuit to femme de nuit. Ako ya epa mobali abandi ko lakisa mobali mabe ya mwasi. Moi je crois pas que la maquillage bien. O te va poudre no bien. Mobali azomona que no comme na masque de vieillesse, na masque de richesse, na masque de richesse. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sans rater la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na sarate la TV. Bunde vous mon contrat nanga. Merci à qui. Bienvenue dans votre émission Tranche Matinale. Oyo bongo tokambaka yango na Dr Patrick na émission Analysons tous ensemble. Réfléchissons tous ensemble. En tout cas, je dis un grand merci à Bandeko Nyos tout. Oyo bolinga émission Oyo réfléchissons ensemble, analysons tous ensemble avec le docteur Patrick. Moi Mikole Belé to bandai ko tourner les sociétés parce que azalaki vraiment na ba prière, azalaki na ba prière na bandimi na bandeko Belé azalaki vraiment très occupé. Alors tozongi les sousou na docteur Patrick na émission na biso ya tranche matinale. Oyo bongo lelo tokolobela actualité sur les réseaux sociaux, il paraît. Point d'interrogation. Torosimba masolo ya grâce te mon mobile nae. Tokolobe la fiançaille ya Karine Mokonzi parce que docteur Patrick a essayé biso likambo libala ya Karine Mokonzi. Alors toko découvrir pe qui est docteur Patrick na vie à grâce témo. Relation à docteur Patrick na grâce témo.
Docteur Patrick Azana n'est pas à grâce témo. Toko découvrir en haut. Awa. Alors, toko lobela pe makamba ba combattant musique na biso na niveau international et ko betate pourquoi et pour la nini. Alors, toko meka pe ko sola sur yango. Sans plus tarder, je dirais un grand merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir et puis un grand merci na équipe technique nanga Mobimba. L'homme c'est l'homme, mon cœur, papa dit Gomélite, un grand merci na eux, un grand merci na maman Gina Amatou, Motema et papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, un grand merci na Amélie Amoueba, la private de Orlando Domingos, maman Judith Kalanga, le conseiller juridique, hein, Yepena Mouta Simbi Fondation Saratola, un grand merci pe na Paulin Moukedi derrière la caméra, ceux qui vont moni son ils ont mabé, image mabé. Donc quant à moi je dis un grand merci à Bandegonios tout besoin dans les commentaires Sol Mbemba président Bébé, la présidente Nathalie, Bandegonios tout un groupe WhatsApp nanga, un grand merci Nabino, un grand merci à Bandeko, bozo commenter, bo partager, bo aimer vidéo parce que makambu eza kubeba. Alors Paulin Mukendi Fungwe la biso plateau, j'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarato, la grand esprit, pour l'invitation, mon NP, pour la valeur Oyo, au Pesabiso, na émission mon NP, analysons ensemble, réfléchissons ensemble, et zali comme ma batou, na lobiko, et puis na ba vertu na bango. Donc, les émissions moko, pamba pambate, les émissions moko, yalo yengete, les émissions moko, ils ont apporté vie na katiabana batou. Merci beaucoup. Merci pena pour les mukendi ndeka tolobaka image couleur so bima lamu et bima be ezana mutunae nzambe apamola papa pour les mukendi. Bonne année na batu nyonso ki nyonso. Merci beaucoup docteur Patrick. Docteur Patrick, les loto na analysons ensemble. Mais tout ça vraiment le na kati ya Bible était mais ils ont engagé pe Bible parce que yozawana. Docteur Patrick sur les réseaux sociaux Total Akayo dernièrement, na makambo ya ndeko na biso Karine Mokonzi, au prophétisa qui ponaye. Alors, lelo yo, pour votre information, fiancé à Karine Mokonzi, voit na eza sur la toile, ou ya zoanga na Karine Mokonzi ke, atikala jamais koza mobile na ye, atikala jamais kolinga ye, Karine Mokonzi afuta ki mbongo 5 000 €, kaka po alongo la soni o batu bafinga kae, Kazara la mobilité à tout là. A évité tant que serviteur de Dieu, ni ne koki koloba, na isika wana parce que yonde oyi lobela kibiso sur sujet à Karine Mokonzi. Merci beaucoup. Avant na loba, na répondre na osena nzambe, azana biso na bondi la nzambe. Pourquoi? Parce que maman na loba ki yangone la tanzoto ekukisama. Je vais prier mon Dieu. Nzambe na lola mozaisa likolope na se na commission pour na émission oyo. Présence nous en abisso, Seigneur, n'aloba n'importe quoi te, n'aloba makam o ekouta na yope ekoupe sa vie, Seigneur nazala juste, yakoloba mabe eska na oyo ezali mabe yako condamné ou ezali yako condamné, pesa biso sagesse, na comme Christ la Bible dit, un témoin fidèle apporte la guérison. Amen. Amen. Par rapport à dossier tuninga, nga na prophétisé pour na maman Karine Mokonzi. Maman Karine Mokonzi aza n'importe qui te na monde de la presse. Na simanae abendi batebele et puis azali étoile na monde des médias na monde de la presse. Maman Karine Mokonzi na lobaki yango azali prophétesse de l'Éternel. Nazo insister lelo. Karine Mokonzi ava akufa akosali la nzambe. Et puis azana longévité akufa lelo te. Nzambe apesi longévité, nzambe apesi don de parler. Aza éloquente. Tango azo loba azo sala ba analyse kitoko. Nzambe alingaka bato abongo. Na lobaki boye nzambe abengaki Moïse pour a diriger peuple de Dieu. Moïse azaki n'importe qui te. Bible lobi que non, Moïse ayebaki science nyonso égyptienne. Ayebaki kotanga pe kokoma hiéroglyphe écriture ya ba égyptien. Nzambe aponaki n'importe qui te. Ozomona. Alors maman Karine Mokonzi nzambe aponi azala étoile mosakoli nzambe pe à côté ya sang malamu na kati na loba nzambe na bosolo. Et pour na libala na ina loba que non akobala mobali ya bien ya malonga. Ozoka bien mobali ya bien ya malonga pas kopesa ye honneur pas kopesa ye ba biloko wana ya sonité mobali o ya bien na loba que non la prophétie ce que bimi c'est pour exhorter édifier pour consoler
Abakou Kaloui. La prophétie Oyo, c'est une prophétie dont son temps est déjà fixé, écrit là sur une table, qu'on la lise couramment. Même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira, car c'est une prophétie qui marche à son terme. Au moins une prophétie, et qui m'a kambangouté. La prophétie marche. Il faut qu'on zéla. Il faut qu'on en a mis sur mon limo. Il faut qu'on benga mon sakoli. Il faut qu'on tourne le bel nanzami. Pour nzambe atalisa yo ni ne sengel o sala. Ozomona. Makambo ya lisakoli ya libala mama Karine Mokonzi. Ya kovandisa makambo na nyonso to ya vie. C'est positive. Et kola tanzoto bino bato internet borope sanga raison. Parce que Bible zolo baboy. Na Israël, moi c'est comme Rosate. Au père aux Angobota aux Araté. Ma commune le bil sous ce bac ici. Je souhaite que tout homme ait sa femme et que toute femme ait son homme pour toutefois éviter l'impudicité. Donc maman Karine Mokonzi loko la za moi si nzambe abongisi adanaye. Est-ce qu'il y a outaki na mupanzi wana mutu wana ko lamuka adana ko lamuka. Alors voici cette fois-ci j'ai vu Karine Mokonzi qui sera l'os de mes os et chair de ma chair. Obi adata wala mukaki. Alors non, j'ai vu la chair de ma chair et l'os abanaki, j'ai vu l'os de mes os. Comment se fait que nous autres la maman Sarah Boy oba no mona maman mikuwa na kati. J'ai vu l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc moi ça a force. Mubalo na ko lamuka mona no Karine Mokonzi aza mosakoli, aza géante, aza étoile. Donc Karine Mokonzi so itolandi bien bande ko ba Olanda biso bien docteur Patrick. Oso confirmer les biso que Karine Mokonzi aza étoile, aza mosakoli. Mais oui, c'est une prophétesse parce qu'il a les dons de la parole, les dons de la prophétie. Et puis ma boko na nzambe apesa don ya guérison. Wana Karine. Karine Mokonzi azawana. Soka bondel pona mutu. On est dans dom sou nzambe ko pesa yo. Mais il faut exercer en haut. Okay. La Bible dit ceci. Les sentiers d'un homme juste est comme une lumière resplendissante dont son éclat va croissant jusqu'au plein jour. Ozomona sentier moyenge beneza kwa lumière et bi malembe banina tongo tie koma na moi. Makambo na oloba. Mama Karine so kote na mozino mona ngwe ebima. Mama Karine Mokonzi. Et en plus maman na ye. Maman na été mais maman Karine. Nazo maman Karine Mokonzi mosakoli. Et puis maman na ye pe, maman Charlotte non. Azapene loko wana omoni etala bonzambe kitaka. Dieu était le Dieu d'Abraham, comme il est le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Donc bonzambe kitaka. Donc moi na wana maman Karine Mokonzi, azane loko pe ote pa maman na ya bonzambe et kite la tanzo to esala. Muto ko sayote. C'est une prophétesse de l'Éternel. Mais a comme ridiculisé par rapport à ba voice mobali wana nenge bimi na ex moi si na e maman moi na e. Mais la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre souvent, toujours. Le malheur est quoi bima? Ba voice wana eye. Ozomon. Omoni maman Sarah na vie il faut okangara matoi. Maka mususu ezarape bitumba. Omoni no mubala vie na ye. Mais si comme makame baniko ya et baniko ya babitumba tango fongol porte d'entrée à koyoka n'importe quoi. Bon yoka soko vana mobile pendant 40 ans 20 ans et ça avec nos fleurs. Bolingweza paplemousse ezara soukal na bololo esangani. Ozomona. Toutefois il faut que ba ko surmonter ko surpasser. Tango zo yoka ba makambo zo ya ozana voya libala. Ozomona. Et oko ozala paniquer. Faut ozala kimia. So ba bloko nezo ya et que nos sanguines ozala mal réputé. Oui, c'est la vie. Oye bibi so ba chrétien, ba Christ bitumbe yaka. Yesu Christ mwana nzambe. Ako sala bolamu, ako sala malamu. Ako big sabato akene na mboka moko big si mutu moko wana. Milime kote na kata bangulu bakufi. Bato mboka na babitala. Yesu bima kende. C'est lui qui fait du bien. Mais bato benganaï. Tu vas remarquer que non Yesu na Barabas coûte bien bobo ma Yesu. Moi je pense que maman Karine Mokonzi elle a le devoir de fermer ses oreilles. Il faut tailler l'anzambe aluka nzambe. Nazo bisa pe bato nyonso tout. Oza na kaya boy. Mobala linga bala yo. Et que non ekomi pembeni. Tala bitumbe ya kaka ebele. Oh non ndengeza boy apesa mobile pour couvrir soni. Biloko nyonso ça vient pour décourager.
bongo so mbala na zamba la vie na yo okoya okimisa ye. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci, ne bato babake no mwana elaka akufaka bongo te famo elaka okokisama. Attention, la Bible dit ceci, quelques-uns ont salué leurs promesses de loin. Et puis plusieurs ont été visités, mais ils n'ont pas su connaître le temps où ils étaient visités. Il faut qu'on y ait baratani ni eza visité. Et puis Bible lui boui, par ta faute tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Et ça n'a pas te belé, n'a pas faute na yé moko. Nous avons appelé ce héritage aux obungisango. Le lot comme il y a des complications, comme il y a des difficultés, c'est par ta faute, tu peux perdre l'héritage que l'Éternel te donne. Mais ce que ma bolongo, ozoni lisusu na nzela nzambe, oluki nzambe, nzambe a la capacité à sala bolam. Et puis maman Karine fois un esprit à discernement. Ata la temps, bat balobi n'importe quoi pour naï, bat balobi mandenge nini, ko kanga ba porte d'entrée wana, ko tika ba laisser à l'été. C'est un peu ça, le grand conseil que je peux donner à Maman Karine Mokonzi, qui est l'étoile du demain, qui est la prophétesse de l'Éternel, qui a les dons de guérison. L'Éternel va agir, l'Éternel va passer par son canal pour guérir, pour qu'elle propage aussi la bonne nouvelle de Dieu. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Avant la côte à la carte, ma question, Docteur Patrick, Koko Yepsa Bato Ba Olanda Biso, relation ni bozala ngona grâce témo. Merci beaucoup. Nakol baboy grâce témo. Grâce témo. Ndinga zotala nga boy aibinga bien. Naibie bien. Grâce témo, on a prié dans une même église. To 100 000 na église moko. Bambula ebele. Grâce témo ayembi na orchestre na ngai les surnaturelles musique internationale. Grâce témo azaki parmi na kati ya orchestre ba mission bazé belé ba mission ba telema monete adore l'Éternel ba bazé belé mais bato ba telema na micro ya liboso wana songa telema grâce témo azao. OK. Sœur Rita azao, Sœur Bénédicte azao, Sœur Christelle azao, Frère Gelo azao. On a chanté tobiki simili mo bato. To sali mo sana nzambe correctement. Grâce témo c'est une dame qui aime la présence de Dieu, qui aime Dieu, ndenga na yebelier. Grâce témo azali bossé. Ce qui le lazo mata zoko master. Ngana moni grâce témo atam kolmo na répétition zo zangate. Grâce témo na yebi famille na yebi maman na ye. Na yebi baleki na ye. Grâce témo c'est vraiment une sœur pour moi. To sambel esika moko mais azaki mwana onga zo encadrer na kati ya orchestre na ngai. Et puis banzembo mingi o ya ngai. Abane ko interpréter puis banzembo wana. Nako sapeta mo akapela muke yemo skazali agoyoka. Parmi les morts tu es le vivant, parmi les riches, parmi les pauvres tu es les riches. Dans ma vie tu peux décider car tu as un mot incontournable. Dans ma vie tu peux décider car tu as un mot incontournable. Nous mon refrain dans zalaki nalingi molimo santuno asunganga bipainga na kokomate akokoma otinda kililoba pe yango ebikisaki bato sunganga. Même grippe eza moi mais naimi quand même. Donc avec grâce témo on se connaît bien. Elle me connaît ninga talinga wana. Ninga mona kanisi nzem oyo aibi bien musana nzam de to saliango na bolingo nyonso to. Merci beaucoup Docteur Patrick. Toko tasiko na mo mituna grâce à Zali lokola mwana na ya molimo oyo kamba. Alors tout est comme on a dit les salamaki ya grâce patronage tout va sepelaki. Mais kasi lele o libala ya grâce témo et comme libala moko ya chantage na réseaux sociaux. N'habité étant que père spirituel. Merci beaucoup. Maman pour motuna wana. Grâce tant on a cambi azaki une étoile wana. Étoile ya libala ezalaki et puis étoile ya récite ezalaki et puis azaki mutu moko bazo sepanaye avec facilité na mosala nzamba bane ko sala. Le problème c'est que côté na kati ya libala ya grâce témo oba tu ko bala na siko na mobile na ekala mingi te ngana sepela ki makasi
na élévation na oyebi nga na beta maboko na élévation moto nyonso tu nazaka jaloux te soki nzambe asaleli motu tel nayebi ke no lobi akosalela mpe motu tel akosalela biso nyonso tu élévation moko eza élévation mpe ya biso nyonso tu. Alors moi je dis ceci, tangu libala esalami eke no lelo bato bayebisangwa libala yango baproblème ebandi, il faut tozonga na source d'abord. Source kuna nde eske ezala na baproblème lelo tomonake no baproblème ekomi mama saka na koyebiso eloko moma na mabala nyonso tu awa nalobaka na grâce te motema na bato nyonso baolanda biso mokolo oyo mobali akokende kotikela mwasi na famille ya mwasi akotika biloko soit prédote soit dot okoremarke na kati ya famille mibale tala eske baproblème ebandaka famille ya mwasi famille ya mobali mais okoremarke na famille ya mobali eza na mutu moko oyo azoyoka na famille na mutu moko na famille ya mwasi bamonana te pour la première fois bakutanika na mokolo ya dot wana oyo azosepela na oyo bazoyoka na bien. Oh comment okoremarke pe na famille ya mobali na famille ya mwasi mutu moko baoyoka na te soki facture azondima azoboya oyo bazoyoka na bien wana baza bandoki mibale ya famille oyo na famille oyo bakutana na kindoki na bango bakendeke dojo moko oyo baoyokana pe te baza bandoki oyo bakendoloka na dojo moko te bakoyokana te ebandano a partir ya wana. Et sur base de ça libala ntango esalama na mokolo wana liboso moboko soki makambo efandi te ata boforce na ti mobala aza na mbongo abali oyo ntango okóma na ndako ya libala il y a un problème qui se passe là. C'est que moi j'appelle phénomène femme de nuit et mari de nuit. Et ça na femme de nuit na mari de nuit oyo baka kokota na vie à couple pour na ko menacer couple. Omoni mobala aza mari de jour, femme azali femme de jour. Alors mari de nuit na femme de nuit baka pour na ko menacer mariage de jour. Alors ce qu'on a distrait, on comprendre de une opération. Il y a la manifestation où ils allaient visible. Il y a mari de nuit et puis la manifestation invisible. Et ça, le quoi est mutu azu malade à sida. Pe mi ba le bel basar guerrier na ba pasteur belé. Au moins na so ke o ba la sœur moko na église, to ba la frère moko yoka pasteur. Oh non, biso na église to ça test à sida. Boko ça test à sida, allez. Bozongi eza na ngote bolobi ke non, c'est que le balo vraiment to valider non. Sida ba ba ngo bongote. Eza na période ba ben période miette. So ça c'est mutu test à sida. Il faut 3 mois. Aux élites sous 3 mois. Aux élites sous 3 mois. Donc après 9 mois, nous reconfirmer. Nous avons un sida, nous avons un sida. Nous avons un mari de nuit, une femme de nuit. Si nous avons la 4 nanzo, à côté de l'ibal nabino. Beaucoup monde a un an mal à mon côté. Il faut que vous en ayez mis sur molimo. À côté de la manifestation, de la manigance naïe. Beaucoup monde a un an, mais peut-être il est déjà présent. Comment l'ibal a kaka sikoyo? Et l'engia libala que ça vrai pas même 6 mois et que nos problème ebima na makam o tozo yoka tozo lanana réseaux sociaux ozomona mari de nuit to femme de nuit ako ya epa mobali abandi ko laksa mobali mabe ya mwasi mwasi ko pakola ba maquillage bien o te ba poudre no bien mobali azomona que no comme na masque de vieillesse na masque de richesse abambi ki masque de vieillesse masque de richesse mwasi ko za obrosser munoko malamu mobala zoko munoko solo mabe mobala zo kima yo mobala komi ko linga yo batu mususu ndeko tozoyoka na ba réseaux sociaux akomo linga entourage à grâce akomo ko linga entourage à grâce wana. Alors il faut trouver ba source. Est-ce qu'il y a pas un problème spirituel? Ndenge ni mobala bal moi sine 6 mois eza mabalo esala 20 ans 30 ans bolingo ezaka ya bo mwana elenga bolingo wana ezali mais ne bandeli bo comment mari de nuit ko ya tie moi si mapeka solo otiaka stick osuko na citron osaka makamu nyonso tout mais au moins que no mobali azoyina yo mari de nuit akoko tia pe mutu solo mabe même na sexe permettez-moi l'expression ozomona que no mobali abandi ko yina yo moi si mauvaise odeur ozo comprendre te parce que nga makamu oyo ozo salama oyo ya mama grâce na loko ya pasteur loko la analyste spirituel nako zongo kala te na domaine ya bomoto boete pour wana na bino côté ya mwasi tant na zo en côté mobali pesa makamu na oloba ozomona. Alors mari de nuit oya komona mama grâce akolinga libala wana te omona banda ko combattre abanda ko lakisa ke no wana te grâce azana mbongo azana bozui azana orgueil moi ça t'a lobi langage malamu pas mobile ezana base bele ba souffrir mama Sarah ezana makamebele
omona mwasi abengisi mobali na poto akomi kuna mobali akimi mobali asundoli ye mobali aosabote ye or eza problème oza na mari de nuit mais peut-être nana akomi manifeste te okomi omona ye nanu boye te akomi obimelo na douche na chambre nananu te mais aza na période babengi période miwete parce que nzambe apesi nga révélation ya ko expliquer phénomène wana mari de nuit na femme de nuit je pense na sala expliquer ngo belé na émission na awa ndenge nini ba yaka ndenge bakota na nzoto bato alors mama grâce aza muto mabondeli ayebi bien ba retraite ba prière neto bane ko sambela ko lukelo na nzambe akoko lala te pona libala na ye oyebi soki bato bozana bo moko na kati ya libala na bino prospérité ko ya richesse ko ya abondance ko ya mobala kozana mbongo lelo mama Sara mais soki esprit wana eye ekoti ofongoli misu te oza discerné te omona makambo ekokweya na kati yo maloba moke docteur etant que yo papa molimo grâce ozalaka wapi ntango mwana no abandaki kobala ngai papa molimo ya biso mibale ya grâce azali ngai azaka papa molimo nene ya musique na musique voilà okay. makambo wana ndenge eza boye ngai en tout cas nayoki asango kaka no grâce abali mais grâce ayebi ke nonde eza boye président na ye Patrick oyo docteur Patrick lelo prophète mobikisi ayebi ke no naza na Kinshasa grâce asololaka na Bénédicte nayoka Bénédicte wana grâce ayebi ye chanteuse de charme ya voix likolo ya suka mpenza na ténor kuna Bénédicte ayebisaka nga tosoya na grâce tomoya na grâce tokutana na grâce nazalaka na posa mpe ke no tokutana ne tomona na ye mais occasion epermetaka mpe te ti ndenge abali en tout cas ngai natikaki koyeba te nayoki kaka na réseaux sociaux grâce à bali en tout cas na invitation mais oza au courant ya bémission ezoleka na ipara aza lesbienne grâce te mo lesbienne lesbienne na ndenge nini aza ya mwasi to ye aza mobali mwasi alingaka mibali ya balesbienne donc ye ako aza mades aza na mwasi donc ye aza mobali te ye aza mwasi balingaka ye mpa baninga basi en tout cas na likambo yango na kamwe parce que ngai nayebi ye na makambo wana te omoni David azoloba boye heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les manqueurs qui ne marche pas avec les pécheurs qui ne s'assoit pas accompagné de manqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que après grâce qu'on s'est séparé dans le monde de la musique, na yebite banani oyo yake okuta na bango, na yebite bekirini ni yake okuta na bango, mais Daniel azaki na Babylone, alongaki Israël aki na Babylone, balbi que no fukamela bikeko oyo, afukamela te, Shadrach Meshach Abednego, baboka bango na kati ya moto, bakufa te baboyaka kofukamela bikeko. Matea oyo bateaka biso, matea oyo balakisaka biso, pratique nango toko église. Tango za mosika ne okoyeba ko pratiquer yango. En tout cas na kamwe nazoka kaka na ba réseaux sociaux que non o aza soki lesbienne biloko nyonso wana. Pona ngezo sanga nzoto malili parce que na yebi que non na mama bonzambe ndenge yebeli yango ndenge bonzambe akosala yango te. Bon, le diable peut venir Satan ayaka pe kokota na vie ya mutu pona ko bebisa mutu. Ozomona Satan a côté na vie à Caïn pour na koboma Abel. Mais nzambe atuna ki Caïn, albi Caïn, pourquoi osali boye? Ozomona Satan n'a pas côté na motema ya Anania na Safira, bateki lupangu, ba eli boso ya Pierre. Balba ke non, ba kopesa mbongo nyonso tu. Metant ba simi mbongo wana, Satan a remplir motema na bango. Pierre atuni Anania na Safira bi, pourquoi le Satan le diable a remplir motema na bino après que nous bokoma ko Satan Saint-Esprit. Donc le diable peut remplir mutema ya mutu. Peut-être so bazo lingi kwa mwasi. Batali sake bozui. Yesu peut batali sake bozui. Mais alba que noter, on ne peut jamais adorer le diable. Ozomona. Ezana makambe bele ko sama na mokil mama Sarah. Il faut mutoyer ba que non. À quoi bon à un homme de gagner toutes choses ici sur la terre. Bon, ce gars qui n'a ma vue on a mais ça bal déjà vu on les insulter. Est-ce que vous êtes au courant comment on a mon bal ya grâce que la vidéo que c'est na grâce pendant les loba kabwani? Mais parce qu'à découvrir ma vie sous grâce à banda au sala à kantaka otika on changer ma changer te a préféré bakata libala ngo c'est la première vidéo mon bal a tiré sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est terrible après le mariage. C'est terrible parce que en tout cas 6 mois il en était vraiment. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin.
soki libala ezali bénédiction mama grâce ekolanda na chagrin moko te mais ekokamwisa ngai na réseaux sociaux nazoyoka makambo oyo nazokamwa makambo oyo ozomona biloko oyo mobali kosala ba vidéo bible ezobaki no mari aimez vos femmes ozomona et puis il y a le pardon aussi dans le couple ngana bisa bato so bobalani il faut bomela kisi oyo babengi dia papa dialogue patience pardon dia papa so bobalani il faut bomela kisi oyo babengi dia papa dialogue il faut ezala pardon il faut ezala patience il faut ezala mari aimez vos femmes soki likambo ezali dialogue bafandisa makambo na mesa ozomona ezala mpe na berere mosusu oyo esalamaka mwasi akobala mpe mobali mais bamibali mpe akala wana bakotika mpe tante bakolanda mpe mwasi na batexto na bapele grâce te moso asala bémission numéro na ezalaka wana bato bakotinda mpe batexto bajalou mpe bakokotinda et puis ma femme de nuit sikoyo mpe akotake mpe mobali wana akopesa mpe bainspiration tala kutu vie ya grâce tala kutu boye nga na osala na mobali wana en tout cas il faut aluka na nzambe nano mwasi oyo ahonore mwasi oyo apesi lokumu grâce temo ozomona soki makambo eye makambo ekomi boye tala makambo so ekomi eloko ya liboso bakende na koluka nzambe koyeba nano nzambe likambo ekomi mpona nini etango oluka nzambe akopesa directive okoyebake no il faut salaba est ce que mobali oyo akontaktaki mosali na nzambe akontaktaki père spirituel na ye avant que no asala vidéo parce que tala libala il faut zana banano bapare bamarin et puis chef spirituel père spirituel okende ka ndenge wana te keno ozwa ti makasi wana kosala vidéo nayebi te baconseiller nini tala mabala ebele mpe ebe bakapartia baconseiller tala kutu boye tala boye mwasi no aza boye en plus papa il faut ayebake no grâce azali star ayebani mais nakoyebisa mpe grâce ki star eza na télévision eza na média mais na ndako c'est une femme il faut se comporter comme une femme il faut azala soumise ayeba dia papa dialogue patience pardon ayeba ndeni ya kosexplike soki mobali akomi na point wana ya kokende kosala ti video comportement ya mama grâce ezalaki ndenge nini est ce que komikiti ezalaki est ce que dialogue ezalaki est ce que pardon ezalaki est ce que pardon et patience ezalaki non donc soki mobali akomi ndenge wana mwasi fo oyeba bible femme soyez soumise komikitisa esalaka mpe bien nakozala te ke no mpona lokola neti grâce azali ndeko na ngai azali mwana oyo ngai na kambi na mosala ya koyembela nzambe nazala kaka pour ye non oyo ezali non tokoloba non oyo ezali oui tokoloba oui parce que je suis juste je suis homme de Dieu nazala te mpona koflatter mutu nazala te mpona kokotela mutu mais je suis au milieu du village pour dire non ou bien condamner le mal toloba oyo eza malamu oyo eza mabe voilà quelque sorte poto chiter na histoire ya grâce mobile na ye ba audio na ye uti obima récemment il y a quelques jours que après juste le mariage grâce à bundisa ye bitumba babunda suka na bitumba na hôtel babunda mbali et après bitumba wana grâce à finga et sexe à maman na ye plus de 30 fois grâce na ndimité l'éducation grâce à ça on va finga sexe ya maman 30 fois non bitumba ebima bobala ne siko na hôtel bien la place il y a des preuves le diable est tellement malin ayaka kokotela bato mosusu oyo aza na ye bien juste mpona kobebi sa destinée ozomona oyebi likambo libala eza facile te basi ebele bazotula mibale ebele bazotula mais soki ozwi opportunité wana moto aye ahonore yo mama grâce moto soki aye ahonore yo ozomona il faut kopesa tala mibale ebele baya kaka aza na amoni obo ndenge osalaka émission amoni ndenge oza star na mokili ayika mpo adétruire vino akei mibale ebele bayaka mpo keno natia ezemi mpo keno nabota na ye kaka mibale miso ayaka keno aye na mvutuma nabebisa carrière ne na bende étoile ne na boma étoile na ye mais mobali oyo aye aleki na nzela ya famille aleki na nzela ya église aleki na nzela ya l'état ahonore au bible olobaki non que le mariage soit honoré de tous
Ce mobile a honoré une étape nyostouana. Maman ils a facilité. Na mikola lelo. Obi na mikola lelo ba secteur basé belé. Mais au bala, ils a baso bazan étoile, le ba Esther, ba secteur bazaki mais nzambe a pone Esther. So nzambe a komi soti na niveau. Au bala, batela libala, lengela libala. Divorce ça mabe. Yoka masa na biso lika moko awa. O bat ba okeli felo. Oyebi so ko sali divorce. O bala esute. Et comment mi na Bible? Bible le Bible. Soko sali divorce, moi so sali mabe. O kaboy na ye. Avant bala il faut zelati moi so na kufa ndo bali. Donc batu nyonso ba sala divorce, ba pasteur. Batu nyonso ba sala divorce ba pasteur a bali. Tout droit à l'ifelo. Mais tout droit à l'ifelo. C'est la bandela non. Ba pasteur. Batu nyonso a sali divorce ba chrétien wana. Obali mwasi mususu sali divorce boyena mwasi na yo aza vivante obali mwasi mususu yeba ke no ke lifelo parce que o vivre na lisumu bible bi ke no soko sali divorce onimi okabana mwasi wana ata soka sali adultère oko limisa ye mais so bo limisa ye c'est que obala lisute ozelati mwasi wana okufa mwasi po ozelati mbalo na okufa donc maman grâce à sa chrétienne soka yebi ke no makomi nzambe lobi boy et que nous limite au divorce, ton ballon limite divorce à chrétienne. N'habitez son ballon à chrétien ou bien à n'habitez. Mais ce que notre divorce est salami. Il faut que nous communiquions à Koufa. Ozomona, malam to limisana pour le balé sanini ezala. Batu nyon so basara ba divorce. Ba pasteur nyon so basara ba divorce. Yeba yango sal divorce au bal moi mususu. Moi sinon naza vivant. Selon les Écritures, tu n'es pas pardonnable, tu vis dans le péché. OK, li fait. Oui, mais tant qu'on vit dans le péché, c'est permanent. Péché permanent. Ok, il fait l'autre. Et ça, on nous a signalé que tu as kiss. Péché permanent. Autant de moussous. Ok, il fait l'autre. Au cours de la grâce, ni na mobile na ceux qui basent Hollanda par rapport à Bouzo Bagnon sur les réseaux sociaux. Maman grâce, na kolobano boy. Kanisa tango sa elanzambi. Ozo yemba na groupe nanga na orchestre to sa elanzambi. Ozaki mo sa elanzambi moko fervente. Osa lanzambe non abo solo obane ko viser okoma mutu munene okoma star olinga ko yebana olinga ko za star lelo nzambe accordo yango kanisa kalesika o zwamaki esko uti ozomona David azobisa nzambe abi Seigneur limbisa ngai moi na mela shimboki donc toi la retard moi na mela shimboki na tembo na en pleine émission. Maman grâce temo oza mosai na nzambe tamu suba ba ebité oza mosai na nzambe monene na ebike non le goût et les couleurs ne se discutent pas natali soka amour na nzambe yesu alingio mingi yesu aza na posa na yo maman grâce nzambe aza na posa na yo grâce ozo mona oso ba kota azota ba nzemu na ngai abia kota studio album ebima na ebité succès et salama. Elle chante tellement bien. Elle a une très belle voix. Mais peut-être que je vais au baby ça, et puis diable mon abat bazan étoile. Ne ayaka au commis bango a baby sa bango. Ozomona. Olongwana nzela. En tout cas babiloko wana nga osenga na yo vraiment na bolingo na nzambe. En tout cas otika babiloko wana. Osala nzambe ningo misana. Oza déjà star nzambe atomolo banakala. Yo yebi tant on est manao. So bato se pe nanga 100, bato se pe 90. Et azai une étoile wana déjà. Donc quand on a une étoile na yo, comme ça monene dans le bon sens, biloko mususu wana oyebi mutu akozala abandi classe asimiki cité. Akoy mokonzi, mbamo ba ko proposer. Au monde comme na poste ki mokonzi wana. Zomo singa loketo battre la succès na yo. Oh. Mais tant yo bandaka poni bayaka te que no zo singa loketo commission na succès. Tant yo komi na succès comme mokonzi, ba ko proposer. Que bana ba proposition nyo surtout. La Bible dit que quand l'ennemi, le diable, viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mon goût est le roi fleuve. Oui, fleuve, c'est bénédiction. Oh, mon goût peut se transformer. Il prend la forme d'un fleuve. Aïe, le roi est bénédiction. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que non, moi, je suis dans la bouche du dragon, sortait un fleuve qui voulait noyer la femme.
donc moi na monoko ya dragon fleuve bimi keba mai nyonso eza Jésus Christ te mai nyonso ya Saint Esprit te mai nyonso ya bénédiction te eza na ba mai mususu oyo eutaka na monoko ya dragon keba musala nyonso tu ekolongolo pembeni ya présence ya Nzambe ba pratique nyonso tu bakoyebisa ke noko mela eza yango lisumu te ezaka mpona staff mpona ambiance mais ça peut t'épargner oza na chance na yo mama grâce oza na étoile no banda kalanga na yebi yo donc kangama na Nzambe wana fandisa musala na yo po te succès étoile eza partage na yo. Merci beaucoup Dr Patrick tokangi penda parenthèse oyo ya bana na yo. Alors torochité awa Pasteur Moïse Mbiye a robé un concert na Zénith na 2022. Au Quechua ya Mbopa Lobi, concert na poto, et robé ta maté. Na évité réaction na yo, étant que moyen mbipe mosai na Nzambe, au kolo banini na ba décision ba combattant, ba ko tia limite pour na culture mboka. Ok, merci beaucoup. Na makambo yo esalamaki oyo salama na kosenga kono esila etika ekatana monsieur Baketu oyo ozoloba wana ye moko pe aza musicien oyebi il faut to yeba eloko moko boy ande oyo ya makambo ya bible ande oyo ya makambo kosambela toza na culture na mboka na biso même Yesu Kristo bayebaki ye pe babengaki le lion de la tribu de Juda. Yesu aza le lion de la tribu de Tala. Ekolo a Yesu yebani. Tobela lelo Jésus Christ de Nazareth. Mboka ne yebani. Nakata mboka na biso. Toza minoko bele toza na culture na biso. Omuntu so ba musicien na biso ba obeta na poto. Tolongwa no makambo musique ya mokili, musique ya Nzambe. Ezali obia échange de culture. Ozomona. Tant musicien moko. Par exemple ndeko na biso frère Fabrice. Ameba musicien ne ba ke na poto ko beta kuna. So ameba musicien 20. Ba musicien 20 ba ke na poto ba kozwa mbongo ya kobala, mbongo ba kosoma mituka ba kosoma ba ndako awa. Donc devise longue poto eyepe awa, mboka na biso ezo progresser. Na ko lobal kamo na Bible. Bana Israël tang bazoya po ba kota na terre promise. Bible ezo ba ke no Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Jéricho bakanyango ba barricadé yango. Personne n'entrait, personne ne sortait. Oyebi mboka po ezala développer. Il y a ce qu'on appelle les sorties et les entrées. Il y a ce qu'on appelle l'importation et l'exportation. Et monsieur Zali, réfléchissons ensemble, analysons ensemble. Alors, biso tozo importer. Ozomona, babiloko na biso tozo exporter pe babiloko mususu. Ba miner na biso tozo importer, ba cuivre na biso. Et ça fait que nous bamboka mususu ezala bien, mais en retour pe tozo exporter pe ba devise ba mbongo na bango ezo ya awa. Omoni Bible ezo baboui. Toute autorité vient de Dieu. Il faut respecter ba konzamboka. Alors tant ozo sala ba marche oyo ndeko Baketu. Ozo sala ba marche oyo. Ba démarche oyo pour na ko nuire na culture mboka. 1. Otelemela mboka. 2. Otelemela mokonzamboka. 3. Otelemela vision na ye. Lokola toute autorité vient de Dieu. Yo muto otelemela autorité, otelemela culture ya mboka. Oboma mboka. Yebete okozwa film na Nzambe. Parce que la Bible dit ceci: si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. Méchant tikalaka impunité. Bible zolo baboy. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Bandeko ba ke no samu sana bango selon les écritures. Nzamba benga mutu nyoso za pasteur te. Mutu mso za journaliste, mutu mso alanga nzembo, mutu mso comédien, mutu mso parlementaire. Alors so mutu to sa musana et selon la Bible, tout travail procure l'abondance et Dieu est derrière le travail pour bénir l'homme. Et que nous yozo telemela batu ba sa musana bango te. Yeba yango Nzambe akotelemela yo na génération na yo mobimba ndeko Baketu. Il faut oyeba que non ozo bundisa mboka. Oh, la Bible dit priez pour votre nation car votre bénédiction en dépend. Loka biso to bonde la rapona mboka. Yo musana yo ko bundisa ndeko Moïse Mbiye pasteur akobeta na Zénith sur na Bercy 2022 akobeta. Parce que yako kanga ndeko Moïse te. Akokanga révérend Moïse te abeta kuna non non non. Et puis tu n'as pas le monopole. Dieu est capable de te frapper. Parce que Hérode
atelemela Jésus-Christ. Nzambe abisi Jésus abisi Joseph abi zwa Jésus. Bon qui maintenant en Égypte nan. Tant moi na kola ya makasi. Na ko bom Hérode pour mon asanini azonga. Ce que ça connaît Hérode pour la culture congolaise, pour le peuple congolais. Le prophète, je prophétise, Dieu comme Hérode, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Et puis Jésus-Christ a raison. Retenez cette prophétie. Aujourd'hui, aux hommes malam. Mais tu es en train de combattre le pouvoir en place. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Alors, tel le pouvoir, au tel nzam. Importation fait quota, exportation fait sanini et quota. Donc, toi importer, toi quota ça peut. N'a salu on a payé. Bah, on peut pas ça, bah, manque à gagner. Aux hommes, ils ont malamouté. Alors, raison de ça. On a guerre en Mboka. Guerre en Mboka, est-ce que ça a un rapport n'a pas musicien sur Bobeta? Non. Musicien qui a moussala né à Langanzembo. Bon, pour un yémo pe à Langanzembo bimisa album té. Pour un yémo pe à Robeta sur musique té. Sur yéta on ngabe ta musique. Bandi maé yépe aya awa. Sur aya Robeta musique. Muto bengane azate, muto kanga azate. Stade de martyr ezali wana. Akoya Robeta muto ko empêcher azate. En tout cas, ils ont pas pratique moko bien té. Il est animé par les esprits du diable, les esprits qui veulent détruire aussi notre nation. Donc, Simami Kolo, en tout cas, Nzambe, Atikate Batoboy, Batikala Impini. Merci beaucoup, Dr Patrick. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Naébité message nini batuba Rolanda Onangonga Oyo va retenir na moi analyse à Muketo Utikosa na aussi. Merci beaucoup. Message local à pasteur Nakoye Bisanayo. David Azolba, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Nazo encouragé peuple congolais. Nazo encouragé bato diaspora. Partout est-ce que Bozali, Nzambe Azali Moubateli. Même si tu es malade, tu as des problèmes, des difficultés. L'Éternel est ton berger. David Azo conjugué, on attend présabi. L'Éternel est mon berger maintenant. Dans le futur, je ne manquerai de rien. Nzambe kosaka no fiti no zange loko morote yo zamba difficulté ozoluka musala ozoluka mikanda ozana posa o matalikolo. L'Éternel fera en sorte que tu ne manques de rien. Éternel aza berger, berger aza mutu, brebis aza nyama, nyama anyoko magate akende koluka musala te, nyama bota na césarienne te. Nzambe azora soin ye. David a dit que non, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu indules ma coupe et ma tête et ma coupe déborde. Nzambe on sait que nos bénédictions ezala déborder na vie na yo o koma moto munene o progresser ko banga te ba malade comme le atos en hôpital ozobela ozamba difficulté. L'Éternel mon Dieu est capable de te guérir, il est capable de te faire du bien. Il suffit seulement que tu appelles le prophète docteur. Nous allons prier pour toi, nous allons t'orienter dans la prière et tu auras ta bénédiction. N'a pas molba onion subazolanda biso, na mon exhortation Nathalie sur l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. N'a pas moli Mama Anaka Songo, Mama Karenika Songo, n'a pas moli Maeva, Koko ya Maeva. Nzambe apamola bino, Mama Yvette na Suisse, Nzambe apamola yo, Mama Nana Kalemba, Nzambe apamola yo. Na étudiante na ngai, aux États-Unis, Nzambe apamola yo, makasi, vraiment bakuru e banda kalamingte, santé na ngai comme déjà rétabli, mikolo nyonso mona ngai, na Mama Sarate, en tout cas, en dehors de la prière, moi, santé fait déranger qui déjà, to kubanda bakour kalamingte. Na pesi mot na Mama Sarayo mo coupé. Merci docteur. Oya mibiso na émission na yo. En tout cas, merci. Pour la valeur honneur. Merci beaucoup docteur Patrick. Tout le monde mardi pour la émission na biso ya tranche matinale. Tozonga na kati ya ba émission na biso bandeko ba rolela mingi docteur Patrick. Merci beaucoup. Tozana ba analyse ebele batubé ba mamo étoile. Tout ce qui va développer ma méthode, c'est bon janvier kaka. Présent seulement moi je 3 semaines. Étoile janvier base la janvier. Bon je étoile la forme nyons tout. Au étoile filante zéronine, étoile fixe zéronine, étoile à mouvement zéronine. 3 makamozana 4 étoiles, étoile jaune, étoile bleue, étoile vert, étoile de pouvoir, étoile rouge. Pour ba makamnyons soit et puis na boyebi sabino ba signe, il y a étoile donc vous serez béni. Na bo benga ki trop, étoile peut ça explication. Te vous à calme. 2022 année à vitesse na multiplication. Émission na biso vitesse na multiplication. Ba sponsor Boya. Ba sponsor Boya. Merci beaucoup docteur Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
bino bato bokotala biso tozozongela analyse na biso na Dr Patrick question soki ezali bolanda nga na privé to pe bolanda ye na privé ngala bino tomonani bongo na émission mosusu. Au revoir, à la prochaine, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.